Sango ya mawali komele biso na mpoko ya lelo elenge moso bozali bongo komomona lali wana akufi bongo la mvula oyo mouti ko mobeta lelo la mokolo mo lelo akangama kibongo na courant boyebi ete Kinshasa la biso ba koreza la kate bato bendaka la seto pe likolo kasi elenge mosi oyo akutani bongo na mbeba na sima ya mvula tango ezali ko mobeta tope na sima yango kokatana elenge mosi bomoni wana lali akufi kasi azali bongo na identité te pasi pe mawa bazali koyeba te avandaka wapi bakobenga ye wapi nde ekomeli biso po ete topanza sango na bato banso bao bakotala ye malamu pe bakoyeba esika azalaka bayebisa bango babotila bango ete mwana na bango ebembe na ye ezali bongo na hôpital oyo ezali la 2e rue pene ya église ya pasteur Marcelo na pene ya église ya Marcelo l'hôpital ezali wana nde esika wana mwana na bango azali epesi bongo pasi pe mawa bandeko la ngai communiquer très important ndeko akufi na mbula oyo te ko mobetama na suite ya konyata lotiliki bawe elekaka bongo basinga lotiliki elekaka bongo na se ya mabele ndekufa ekomeli ye kasi azali atala mongoloto moko te ya papier ezali kolakisa uti wapi to pazalaka wapi yango wana tozali bongo komobeta mbela na ba oyo bakomona ye bato oyo bakolanda ayebisa bongo libota la ye nzoto waye ezali bongo la 2e rue pene église ya pasteur Marcelo na l'hôpital ezali wana nzambe apambola. Mbote bonjour na bino bato bozuli baku ya kolanda biso na mokolo mo lelo na ezui ezali bongo branche moko to tcha na chaîne à Libération Océan du Congo et pas auto zara bongo ba Congomani et pas auto panzaka to sasaka et pas auto belaka moto papa le moloto ekita ezikisa misala nyonso ya baloka ye kolo Congo et pas auto analysaka ensemble et pas auto mobilisaka to sensibilisaka to conscientisaka et pas auto salaka éveil patriotique et pas auto tchaka litono na nzete po ete to benga yango malamu et pas auto salaka mosala ya Jean-Baptiste et pas oyo to Téléma fermé fidèle au Bakou qui a pour la poser la lycée quoi la République démocratique du Congo et pas yo to zarabongo basinzile ko mobela ka ko ba ete tango ezali mabe to Téléma to bundela ekolo wa biso et pas yo to mokundola ka maloba encore on a biso les laboraires wala bala biso béché fouiller ne laisser ni place que la mer repasse ezui la montée religieuse popo ezui comme la bongo équipée pour la tena États-Unis d'Amérique et pourquoi pas malala na kunya dolanga ezui comme la bongo yanga mokonzi na Angleterre na mboka les grands professeurs Achille Mave na molonga na Mireille Mave participer ma na kati ya République démocratique du Congo ezali vraiment pas si qu'il a métier d'état l'otage tout manquer le côté boucler le Congo et faire pécato na akene Congo la biso eza vraiment na sérieux problème les loto ko analyser ma immense ma ko le la République démocratique du Congo pambate bato bayiki balobi était gouvernement ezali ko bimate mona mboka bati le kwebo azali bon ko freiner gouvernement théâtre nini ko Félix Tshilombo akoki bon ko mosa la biso est-ce que bati le kwebo azali nani pour freiner topé abundisa gouvernement pour bimate. Qui est le grand de la nation, n'est-ce pas Félix? Félix Yemokonde a yebi et l'ogoni azali ko sala na kati ya République démocratique du Congo. Alors to zali ko mosenga la bandi ko la biso na éveil patriotique o to sala la bino na chaîne à Libération. To longo na kati ya aventure o ya mona mboka Félix Antoine Tshilombo. Pambate biso baso to yebi ete mona mboka Félix Antoine Tshilombo akotika la ko sala eloko malamu te na République démocratique du Congo. Na ota ko moyebisa la bino ete Congo la biso mobimba e komi lelo na problème. Congo la biso ba Rwandais basi bazinga biso na kati ya République démocratique du Congo ezali ko salama mikolo na mikolo bandeko langa mutakontimate na bandi ete na lufu kuna moto esilaki kopela na nzela ya lufu na mikolo o meleki moto wana etumbaki ebebisaki ezikisaki bakomele sala biso bazalaki bongo vraiment kolela mama la chabienne na akene na mboka ya pasteur Papi na Mocarmel en tout cas nzambe azana bino epesaki peza pasi pe ma na régime so boko kozongisa biso bililo wana ebozala bongo mala
yango la bokebi bino banso bomoni ete epesi pasi pe mawa pasi pona nini pamba te makambo o mazali ko mosala maneko la biso ezali bongo makamala mote likama monene penza e uti bongo ko mokomela biso accident monene o e uti bongo ko mosala mabandeko la ngai bolanda yango na lubi vraiment donc epesi biso pasi pe mawa pamba te esali mobena ngambo la biso ya kasa ekuna epesi mawa na mboka la biso tika ete tolanda yango na bokebi bongo tosala yango comment tujye kuchilamba chalo bimashini nga chifuna kuluka muchindemu mambo la bantu bakita bunye jila waku ya kukamwanga chilamba chikoseka nchoche chifumamu kujikukoseka mpinjeo ne bantu ne mashini bambu la bantu bifita bunye ne bantu byoso tutwabula habijumumai Anzandi elu tatuka elu njira ya kubachilombo ijamu nungu tana muri bantu bahatuka mu mai bantu bilamba fabi mbyo byebi bantu bafo mushindo ewu ni jini bantu bafo mushindo ewu bulele lanyi njira ya kubachilombo bantu bafo ni jini chilamba cha kulubi bantu bafani jinda mushindo yo chilombo kinjira ya kwenu nyoye bantu bafwa bonsu ni jinda mushindo yo ni bushitu ni byonsu biri mama ya tutwabula wana na lubi na beya kamwanga epesi pasi ndenge bomoni wana nyonso ya République démocratique du Congo ezali ya kobeba nyonso ya République démocratique du Congo ezali pasi pe mabozo mo ndenge bato bazindi ndenge bato ba ko ganga totiki commentaire wana po boyoka bande kolanga ba détournement o esala makala kati ya République démocratique du Congo ezali kopesa biso pasi misolo meike mizali bongo komo bunga la kati kolo ya biso mais bande kola biso bazali kokokate ko réflexionner ndenge bolobaka lokota ni français mon mère de Breno prompt rétablissement en Autriche ndenge pela bolobaka wana ba bongisela biso biloko oyo eloko ni ezali kozanga mona mboka Félix Antoine Tshilombo donc partout batu bazali kolela mais bango bazali komoyiba bazali miyibi baza ba détourner ce sont de voleurs parce que baza koyiba ba bien o ezali ya bango te yango nazali kosala éveil ya conscience yango tozali kosenga na ba congolais partout oyo bozali papa Michael na mama Célestine na France bon mekana ko zonge siko bozala ki po ete tosunga na ba mama missionnaire na plus 32 na mboka nita babe il faut que motope bakoko lumumba to telemaka to bundele kolo wa biso comment vraiment nazoyeba te satana nino bani komo kotela biso po pesa biso bolembu osilo otake nanu to komite na esika oyo longo bani po ete to longa pe to sepela to loba ete ya solo etumba la biso ekomi pe to zwi lipanda to lemba te bande kolangai jabulu akosa biso te ke ya kolemba makambo ekosimba te ekosimba po Kongo ezali mboka na biso esengeli papa le frère na mama Clarisse to cha motema la biso joli ki na Canada to mi pesa na maboko pasi ezali ya solo mama Mireille pesa langa leki na yo na Londres mbote pasi ezali kasi to bundela pona nini to bundela ekolo wa biso soki to bundela ekolo wa biso te ba mama ya moto mojali to kokufa biso banso pamba te pasi ya solo ezali kasi oyo nde ezali minyoko ata ko bandeko mosusu balobi biso te mais na tango pe ya Zaire pasi bozalaki bandeko langa bozala okuta na Zaire bato balia 3 fois na Zaire lotiliki ezalaka soki lotiliki ekokatana bakosenga bolimbisi bakokoma yango na baetando eke soki mai ekokatana bakoyebisa bato letando eke mais oyo lelo mai ekobima te lotiliki ekokende ndenge elingi mpe bato bakofutela yango mbongo na tango ya Zaire babandeki ko respecter ba abonné ba para babandeki ko futama ba grève ezalaki ya lolenge oyo te misika nyonso ezali mabe na balopitelo soko okei sango ya mawa bato bazali kokufa négligence nini to loba te tozali komosenga ete to fungola miso na biso botika kokosela baati makambo baati azali nani po afrede gouvernement bande kolangai boyoka no soni ya République démocratique du Congo lelo ba article bimi ke baati nda azali ko freiner gouvernement po bimate azali ko freiner gouvernement ya mama Judith baati na Judith bakutani wapi Judith azali bongo premier ministre azali bongo chef ya gouvernement siko baati azali nani po akanga gouvernement tambola te bongo Tshisekedi azali wapi oya azali tata mokambi mo ekolo Tshisekedi azoko kate bato bazali kozela ye na bakoro ya sinya bazali kozela gouvernement o ebima soki etamboli malamu te nde batumba nde bapanza molengi to bobangi na ezali ete bato bazalaki na elongo bazanga
po ete boyokaki ete Vital Kamerhe alobaki esengeli gouvernement bima oyo kozala mokie mais fort esengeli ba loi epesama bitumba ezali kuna bango na bango bazali komo swanaka bango na bango bakomi na ba guerre froide ndenge toyebisaki bilo po ete bozwi ya Vital Kamerhe ezali ko bouleverser ba donne ya bato ya UDPS pe na ngambo ya UDPS bango pe balingi sikoyo tango bakobimisa gouvernement bakoma ba ministère ekota siko bisiko bakovote ba loi nde bisiko ekosuke na bango panzi na mbanzi ndo moni ete bebeli bango bato bayike oya lakaki bozela na kosala makambo pe ya sala kate po bokonzi ezala maboko na ete ezali na maboko ya bagide bato basimbami bagide bokonzi wala botala mama na likambo pe sekele po bomona mboka ndele ezokufa kabu ya tela biso video oyo Rwandais, Omonia, Osambwe, Otika na boka ba Congolais. Bobetaye M23. Bomaye, betaye Nyama. Osambwe, au Congo. Au Congo. Bomaye, Asambwe. Bare, yo, Mbesi Nyama. M23. Osambwe. Zibilo moko bomoni video wala. Eza banani bazo kanga ba M23 tolobaki opération 0 Rwandais tout o bino bozo comploter na bango loko les couple bino nde boko futa na bango mais biso ekosimba kata mokolo moko te parce que tozo ke le koluka par tous les moyens ya ko dévoiler ya ko yeba Big Daniel Ngenda yola moso na bana Londres tozo ke le koluka par tous les moyens Charlie Chobo tozali koluka batu nyoso o bakote ma pola ko bundela Congo eko changer Congo et Kobongo parce que tout Congolais qui le conseille à Maboko et pas Poutine. Parce que le coup la biso toza la mando quitté, le coup la biso toza la bibundelité, le coup la mboko la biso basala ka bibundelité, le coup abilo bolingi bo affaiblir biso, biso le coup la tokolinga la biso angote. Boye ba que tout Congolais ça sali memo. Pe biso nyoso ba Congo man to suto signer yango et va na mesa ya Poutine. Poutine a ko répondre biso bientôt a kokote na Congo par force. Parce que ce sont les Congolais. Donc, nous avons besoin de titre moko ou responsable moko Congo nous appartient. Alors, nous les locaux il y a appartenance à Congolais. Tout Congolais a signé pétition. Congolais locaux a signé. Il y a comme la Poutine PC comme il est là. Mais ça a signé yango makamunyoso tozali kozelaye amilenge le poa kokota ko bandala est la République démocratique du Congo. Koboma mutu nyonso o azali ennemi à République démocratique du Congo. Parce que mboka na biso eza na guerre mboka na biso eza na boumbu lokwa to boyi na boumbu toko solola na ye toko pesa ye oya kosenga mais entre temps ba vaya héros la biso boza déjà prêt pota mo Poutine la kobenga bino bokende makambo ya komo banga te tokufi ebele lokola tokufi ebele Congolais a signé pétition, a signé pour les mboka na ye, akola la te, akoti ke la yango mutu moko te, alia, pour ça il est mosala bo soto ezali comme salama. Et loko ni mboka moko ezala humilier le lingue Congo boy. Congo na yebisa ki bino na Congo central bato base bakoti. Vidéo kaboya lampus. Ba Congolais. Dalingi na signaler loko moko. Biso tozala ba Congo. Plus précisément, tozala Kikanda. Donc frontière na biso oyo ezali noki. Biloko ezokota bato bazoverifie te ba conteneur ezokutangola mot d'ordre déjà oza droit kofungola te donc ti ezolekana singa kaka selelaki bakolekisa yango vert okoyeba ndenge nini biloko eza na kati kuna eza ba arme pete kozala bato basoda baza na kati bakana biso nyonso sala petinda pe bato baya kosala te bacontrôle bakan oya matadi bakan nyonso ya matadi barwande batondi na kati basi ba Rwanda bakoma ofinga basi ba Congolais même na pompe bose la bakoma bana misala biso papa mais o makamole sa mapi na bakancha bakan la ndela makambo nyonso ba très bazebele eza kaka kuna likolo te ba kizo kitatina se awa na ba frontière nyonso ba Congo biloko zokota mais awa kuna loko soza la Congo po ikata kuna ba verifiaka mais oyo ko uta kuna conteneur fermé monto de uti de likolo muta simba te ata yo moko vraiment Kamerhe botlandela pe via Kamerhe za double trachambela minimi bale azoli azofula pukumunu benga pukumunu ba trafic nyo so mona na ba guerre o makambo so tout ye azana na sima azobomba na sima ke o yete nyoso tu bana to yebi makambo na biso neta botozotala tozala Congo o esalami lokola audio pamba te bolanda yango to senga kila bandeko basala yango peza propre po bolobi audio koyoka na malamu te tozala programme micro ndenge to ebisaki bino sikoyo ndenge ezali boye jusqu'à le number 1 océan de la presse congolaise esengeli bino tout bobundele kolo Lik Makanaki prisonnier de Jésus to
bundele kolo abiso bandeko la ngai totelema salam alaikum mama ja wala ba musulman nyonso bozala South Africa na mboka ngilo mpingana na ngalo mpinga gipe merveille kitoko totelema bandeko la nga partout bozali bozoyoka basi bakoti na ba frontière bazali kofungola bango banzela bangole bakoti na l'armée bakoti na kati ya ba camp basi ba vandi donc makambo bango bazo préparer yango mwana mboka Félix Antoine Tshilombo yebi yango bazali kotika pole la nzela po batu bakota la talisi bino ya mutu wana azali rwandais mais à côté la Sénat abiso donc bazali ko pesa bango biloko systématiquement ndenge bolobaka plutôt pamba ten kanda tango eko zali ko sala e ko tekutela pe monoko pamba ten mboka wabiso ezali ko mosala pasi mama Jovi tozali ko molela mama Dolo ba mama Pierrette mabolongo la bilo ba mama Samuel hein toye bala ko telema poto bundele kolo biso ekolo Congo ezana posa ya tout congolais bande kolanga il faut to changer nano il faut to changer le lenge la biso to changer nano yango toza ko senga bo s'abonner massivement na chaîne oyo bo soutenir biso bo partager be biso bo liker pamba te mingi ya kolo bezali mais parce que toza vraiment na ba moyen te ya ko bongisa makambu nyonso toza ko mitambola kaka biso moko litengu mais na yebi kela nzambe tokolonga alors to telema biso loso to bundele kolo wa biso toza na besoin égalité toza na besoin to lia malamu biso loso to bika malamu mais soki to bundité parce que notre pays est occupé bon mais kana ko yebisa biso égalité to kozwa yango wapi ko se réunir lelo lobby tozo vanda mais tozo zo ba moyen te to concrétiser notre pays ça ce qu'on a besoin il y a concrétisation les bolbaka le côté français et ça aussi on a besoin de se réunir pendant longtemps pour le discours parce que on sait que notre frère Félix c'est notre assassin de la République démocratique du Congo. Il est venu pour nous tuer. Tout le monde le sait. C'est quand on va tout concrétiser, tout tchaba moyen, énergie zali, tout luka par tous les moyens, tout bandaliboso guerre contre le Rwanda, opération zéro Rwandais. On va tuer les Rwandais. Ou les Rwandais. Ceux qui t'ont na bango to bondi la bango bitumba. À ce moment-là, tant que tu longa, ba pays nyo sole kufana. Tala loko basali ba togolais bande kolanga. Ba togolais bazuma yele pe makasi na bango ya kotela ke carburant ezo za la bongo passe. Basali ba voiture na bango. Ba voiture wana chargement nango ezo sala na moi ndenge za ba panneau solaire. Mais sikoyo ba français ba yokeli ba togolais mutema be balobi mitukane kotambola te. Aussi le tabac salé c'est na bango mitu kala bango tambola sans carburant donc ils sont qui au chargeur on a moi ozali ko tambola ngo ndé ba to chargeur ba panneau solaire na biso ba panneau solaire wana soki koti ezui moi ndenge zwaka otia ngo bali ko sali so TV la butu ndenge mitu kala na Togo ezali bongo ko tambola mais bango ba boyi kabu ya tielenga vidéo bango to sisa. N'arrive pas à le croire. Sous les ordres des Européens, l'État togolais a demandé à cette entreprise togolaise d'arrêter la fabrication des voitures qui fonctionnent sans carburant. Des véhicules électriques solaires made in Togo est fabriqué par des citoyens togolais. Je me demande bien comment un gouvernement peut-il être autant corrompu. Vous imaginez l'avantage de ces véhicules pour le Togo et l'Afrique? D'ici la fin de cette vidéo, vous serez choqués de découvrir les raisons pour lesquelles les Européens ont donné ces ordres à l'État togolais. En effet, depuis un certain temps, l'Afrique court vers son développement et veut répondre aux défis de l'écologie. Les Togolais l'ont bien compris. La société Le Monde de l'énergie, située dans la banlieue de Lomé, a donc lancé la fabrication de voitures électriques à l'énergie solaire. L'avantage de ces véhicules est qu'ils ne consomment pas de carburant. Ces véhicules utilisent de l'énergie solaire pour leur alimentation, c'est-à-dire tant que le soleil existe, voitures peuvent rouler. Ils sont équipés de moteurs qui émettent 0 CO2 et roulent sans bruit, contrairement aux moteurs standards, d'où le nom de voiture écologique. En plus de disposer des panneaux installés sur le toit des véhicules qui assurent une charge permanente grâce aux capteurs qui emmagasinent l'énergie, ces moteurs peuvent être chargés via une station de recharge solaire directement branchée sur les panneaux solaires. Une fois chargé, l'accumulateur peut faire rouler ses engins sur 130 à 400 km sans être déchargé. Leur garantie est de 5 ans et 10 ans pour ceux conventionnels, avec des prix très attractifs. La version 3 roues est disponible à 1,8 million de francs CFA et la voiturette à 3,2 millions. Pour les fabricants, la mise en place de l'unité de production au Togo et des stations de recharge de ces moteurs sur tout l'étendue du territoire permettra de créer des milliers d'emplois dans le pays. Alors qu'on pensait que le Togo venait d'être libéré des achats de véhicules importés depuis l'Europe, tala musala mabe ya ba français bon siko bato balingi développement ya bato te balingi mayele ya bato ezala limité balingi bato ba avancer te performance ezala te la kati ya bamboka bato balingi te ke bato bazo indépendance alors boyende to revivre bandeko nanga ba congolais o ezata ya sensibilisation tozo mobiliser tozo conscientiser en tout cas l'heure est grave ndenge tozo yebisa bino eze sous terre ko vanda te na yebisa ki bino gouvernement comme juin tamsu tiba août kuna
bozo mona ndenge tokei bientôt tozokoma la sansa ya juin bondimelaka nga makambo na yebisaka bino nalobaki yango avant kutu nalobi na bino gouvernement oyo ekobimate pourquoi bozolinga koyokela biso te to se soutenir tout congolais esengeli to se soutenir l'air est grave mais tozoloba likama Martin Fayulu madidi boze kaka okelo kotisa Martin Fayulu na bozoba na bino oyo ba théâtre bosali bobomi Christian bino mo boyebi ndeni bobomi ye boza na compte à rendre la bato batinda Christian boza na compte à rendre na bato oyo batie bino pression parce que balobi bokokaki koboma ye bongo te parce que ndenge bobomeli ye eza ndenge oyo te esengelaki esalama alors bato wana bokomi na problème na bango esiko bolingi bobana kokosa akanga photo na mbongo akutalaki na mbongo akanga photo na Martin Fayulu ezekila Martin Fayulu akanga photo la mutu tango bokende kosala ba venture na biloko lia la ba pullman Martin Fayulu azalaka la bino arrêtons la bozobo bilo bosala biso théâtre te gouvernement na bino faut bosala yango métissage ndenge boyokalaki wana etali bino ebima te etali biso te mais biso ba congolais toza na posa ya délivrance biso ba congolais toza na posa to vivre mieux na mboka la biso toza na zongo toza na inga tokokite toza ngalo tiliki mai na biso etikali mai ya kitoko zamba la biso ya kitoko toza konyoka manzele ezali te bapasi na lakisi bilo bapon ndenge ni ezodindala lakisaki bilo train ndenge ni ezotambola tala ya pasi likambu oyo ezolekela nga pouvoir na biso kabu ya l'homme puissant ezopesa pasi bato balobi pouvoir na biso mais bazanga bandaka kolala balala alikola ba moto la bango quelle honte la kati ya mboka na biso quelle honte alors bande kolanga baluba pouvoir eza ya binote pouvoir eza ya bango la famille na bango biso na bino to bunda parce que na mboka la biso tribalisme ezakate na mboka la biso egocentrisme ko sala makate na mboka la biso népotisme ko sala mate na mboka la biso makamunyoso ya mabe ko sala mate na mboka la biso tout congolais faut vivre mieux partout où ya kozala aza congolais mais aujourd'hui makambo tozo sala ezopesa passe kabu ya kolanisa bino vidéo na le reste etikali tokoloba yango na mikolo misali ko ya me vidéo oyo kabu ya kolanisa bino lolenge kani bakomi kochola bino pamba te bino bolingi bomilo batokonyata bango lokola bakayansi bino moko bonyeta milo lokola bakayansi tala pouvoir na bino tala lolenge ni ezofia kola bino fimbo boza lokwa ndeko langa na motoriste wana il a dit tout pour la dénoncer et ça n'est pas si paiement. Merci encore une fois la Kabouya l'homme pression échange par l'équipe qui gagne et prompt rétablissement la pape Dieu directeur recherche stratégique la biso paix à son âme sans mon konzi pareil biso en tout cas ingeta la patrouille la mort nous vaincrons partout où biso bozali to bunda etumba la diaconesse Henri Kamontana na plus trondé na mboka ya ba maman missionnaire to bunda etumba la diaconesse Henri Kamontana na plus trondé na mboka ya Guillaume Ngangu lao en tout cas na lingi bino mingi to lingani mingi merci encore une fois d'aide ba yokole ngbele pourquoi pas papa na ngaleyo. Merci la bino nyonso bipai biso boko landa biso to sungala na Congo central na Mbujimai na Kabena Kabwanga bisika nyonso bozali bipai biso ne Équateur mambenga pipini bende partout au Congolais azali na ba pays étranger bande kolanga to telema to bundele kolo la biso soki to bundite la zo yebisa bino 5 ans oyo bakosala bango le côté mais boye bakesuko bakosede parce que bayebi 5 ans mususu bakozala te alors etombe koleka tellement makasi la patrouille la mort nous vaincrons na awande la succès vidéo et la ndabo c'est comment mon keme bozwa mayene bye sala baluba baya kisasa yango mais na moyo munoko pweteke metala siko ndango mba yango oh fachi beto mani fachi beto yango mino oluka makamu ah toza erni moyo c'est bimitala moyo c'est bimitala Fachibe, Aza payé mon côté, Mouzou payé, Fachibe, toi. Fachibe, ah, Fachibe, t'as là, à Salbu de Inane, à Sogolarate. Fachibe. Dolo banini. Fachibe. Fachibe. Beto. Fachibe. Beto na Beto. Fachibe.